molimo mpe nzoto napesi na yambe sena nyambe na nyambe tokunda lolongaka biso bato bakobila nyambe ekulusu lolongaka sena nyambe na nyambe tokunda lolongaka itungeza ya nzoto teo ya molimo tolongaka Le sako ba papa ba maman balandi nyonso ya Belinda Bench TV na rubrique na biso coin de bonnes affaires bande kolanga. J'espère que vous allez bien. Ngapé naza bien par la grâce de Dieu. Yango to kutani pour na présenter bino nouvelle collection il y a mois de décembre et voilà, j'espère que vous sepeli nango puisque nga vraiment na sepeli nango bande kolanga. Alors na émission na biso ya lelo pour la présenter bino collection oyo nazana ensemble na bandana na bilamba oya sika et après na koyi ko présenter bino lisusu quelques pièces ya ba collection na biso o eseleka. Voilà bande kolanga bolanda vidéo tina suka bo aimer ce que sepeli nango atongo somba te aimer, attends un modèle, aimer et puis pour partager et pour surtout ceux qui ont tiré commentaires ou aimé au tiré commentaires vraiment et au ma casse. Voilà la famille. On a présenté bien ensemble Oyo. Liputana yango ezaya grande super ou ya imitation mais ya qualité à malamu, ya première qualité. Et to sangisi yango na dentelle. Voilà. Ensemble ya liboso yango bandeko eza jupe omoni eza monene donc 50 52 ou la taka 50 52 48 48 oui 46 okoki pe kolata ensemble eza monene. Mais ils ont vendu. On est dans l'eau, ils ont quitté. Ils ont quoi pour ils ont un élastique, ils ont la fermeture et ils ont la poche moko. Ils ont la dépocheté, ils ont la poche moko. Modèle ya libaya, ils ont boyé bandeko. Oyo, ils ont dentelle. Et puis na liputa. Atangisi dentelle na liputa. Voilà. Pembeni nango awa eza la dentelle. Voilà. Awa pe na bakweo mibale eza la dentelle. Eza na ba valeur tous les deux côtés et belé. Voilà ndeko langa elamba kitoko ko ikolata na ba cérémonie nyonso ndeko langa yo moko zomona batongi bilambo na motema moko. Au soutien lati et pesa opé les sous valeur pour zalaka déjà moi ça kilo moi ça talo mama caviar mama béton. Alors ensemble oyo eza pour la biso nyonso eza pour la jeune maman eza pour la jeune eza pour la maman en tout cas génération nyonso olata ensemble oyo ya jupe tomoni jupe eza ya kovimba makasi te puisque awa bakitisi yango et puis nene nango eye na se basali yango Celestone. Donc omoni awa ezwi boye asima nango eza boye mama azonga sima comme omona yango bien kendo non na fesse lekolanga ozala genete kende anniversaire église occasion nyonso ndeko nanga olata ensemble oyo. Alors eza pièce kaka moko donc soki ozwi yango na liputa oyo eza nango kaka moko. Voilà bandeko oyo baolinga commande là nakosalisa mais na présenter kaka pièce moko. Donc soki ozwi oyo oza unique maman
moni elamba ndenge vandi ndenge tongami kitoko. Donc naza na perruque oyo ya balabala nga bafixe yango, donc ata nde nini elongwa te bafixe yango. Et okoki soki okokaka perruque ya kofixe te ozwa otie col, mais nga nakokaka bacol te, donc peut-être bokomona je sais pas na fixe yango na suki na nga moko, donc nakogarde yango une semaine, 2 semaines, 1 mois, nalali nango nalamuki nango, en tout cas naza à l'aise. Alors perruque oyo naza nango, soki osepeli ndeko okoki kozwa yango, milayi nango eza boye. Voilà, naza mpe lisusu na chaîne oyo na médaille ya clé, bamédaille ezalaka nango ebele, donc soki osepeli nango tosolola. Et voilà la famille. Naza na bakolie mosusu na olakisa bino na bilamba mosusu, babilamba oyo nakomeka. Voilà. Maman a quoi de bonnes affaires, maman caviar, maman béton. Alors toye na deuxième ensemble. Eza nango ndenge moko, modèle moko, sauf que maputa nde eza différent. Même modèle. Moi dentelle oya noir, vraiment ezosala kitoko bandeko nanga. Bafete ezoya mama, peut-être oyamba babokilo, oyamba basemeki, oyamba bacamarade, oza à l'aise. Liputa te okangaka ofungolaka non. Olati ensemble no boye. Vraiment la occasion nyonso ozala bien. Donc ensemble yo ya couleur oyo liputa oyo pe eza moko. Bandeko nanga ba modèle ya boye nasalisa mingi te. Oyo ezaka pièce moko, pièce unique. Po okobima kokende nango fête, ba cérémonie makambo ebele, ba bilamba boye en tout cas nasalisaka ebele te. So nasalisa yango ebele na liputa moko eza sukaka à 2. Donc mais mbala oyo nasalisi ba pièce unique. Na liputa oyo grand super toujours nasali yango pe kaka moko. Voilà. Eza na foulard nango ba mama. Sisi nango pona okanga na moto. Yango pe eza na ba valeur, eza pe na poche moko. Et omoni par rapport ya oyo nalataki liboso, par rapport ya oyo eza monene oyo omoni malgré eza monene mais neti ya vert oyo te. Donc oyo ata 52 okolata 50-52, donc kobanda 48-52. Oyo je pense 46-48-50 suka. Mais pour mon indetiki ibongo. Ils ont la valeur tous les deux côtés. Et la mbeza kitoko. Tous appellent la chaîne Nabiso. Voilà. Alors, ma maman n'a même les bino ma foula n'a présenté bino bande konanga. Oyebi la foula oyo na échappe oyo kolinga yango mingi. Soko zanga yango te mama, so ozala yango nano ozala nango te. En tout cas soko ozi ozala malamu. Ba échappe oyo ya isemi yaki ezala boye. Boni ezala boye. Donc voilà, oko kanga na mutu, bamsu bakanga yango na mutu. Soki polingi olati yango net échappe. Voilà, ezala vraiment ezala très bien.
okokanga na mutu olati yango lokola écharpe et eza monene. Voilà, eza monene boye. Toyebi ke bandeko mingi basombaka pa yango soki alingi asala robe na ye ya yo moko olingi osala robe ozwi yango mibale basaleli yo robe bubu ya kitoko. Donc voilà, naza nango ya couleur noire oyo olata yango na bilamba nyonso. Naza nango lisusu na couleur oyo. Donc soki ongumbi yango kaka 2 fois omoni eza vraiment molai. Eza molai oyo engumbami 2 fois mais okofungola yango. Omoni okofungola yango, eza vraiment molai na monene. Maman Aurélie ndi moto olingaka mauve, écharpe ya mauve yango oyo okolata yango na elamba oyo okokanga na mutu. Soki mpe osombi ensemble oyo okoki mpe kozwa na yango, sinon okosomba kaka écharpe na yo. Voilà, pour couleur yango ekoti violet ou mauve, yango eza l'ensemble oyo. Eza pe l'ensemble oyo noir pe ekendaka partout. Naza yango susu ya vert. Préféré nga fungola po bomona beauté nango bien. C'est pareil hein, vert eza boye, eza monene neti kaka ya misusu. Donc vert pe oyo yokendela ensemble oyo. Ok, la fête malule eza obimisa n'importe quelle écharpe. Ba écharpe oyo isemi yake. En tout cas, maman mingi bazara nango pe na ba couleur nyonso. Eza tendance olati robe no ya kitoko kotia écharpe ya boye oyo. Eza très bien. Il y a vert et puis oyo pe surtout il y a orange. Nafungoli nyonso po bomona beauté nango malamu. Orange nango pe eza vraiment kitoko. Voilà, eza monene neti kaka ba oyo ya noir nafungoli. Nyonso eza monene oyo eza plié na 3 parties. Donc boye eza monene awa. Voilà la famille, olingi kosala robe na yo, pourquoi pas. Voilà bandeko nanga, nga nalakisa pe naza na ba épingle oyo nga natie na mutu, natie bando, natie épingle ya Versace na mutu. Ba épingle yango okozala neti olati elamba no boye, eza lokola broche. Okotia yango na elamba, okotia yango na veste, okotia yango na t-shirt, okotia yango na ba beret, okokitisa yango et eza disponible. Eza disponible ba mama. Okolata yango boye lokola médaille, okotia yango nde olati elamba, okitisa yango boye et nga atie na mutu. Otia na en tout cas toyebi ka nde ezalaka ba broche oyo, mais eza épingle okotia yango pe na chemise, okokanga nango pe jupe, ba jupe nyonso. Donc osala nango nyonso olingi ocréer look na yo, ocréer mode nango. Donc yango oyo ya Versace eza disponible. Voilà ba maman, namemeli bino robe oyo mpona ba fête. Eza moke epa na nga bandeko,
robe eza taille 44 na meki yango pour la beauté nango. En tout cas, aux la fête ya mariage, la famille, aux la fête ya mariage, anniversaire na yo, olingo za la wa. Ça la robe au binomo bozo mona. Donc robe moko kitoko, manche nango eza boye. Eza na ne boye et eza na kande bozo mona ba mama, sauf que epa nanga eza muki na sima nango eza boye. Robe et vanda kitoko, la famille robe vraiment et vanda. Alors ceux qui ont la taille, on a ta taille 44, robe eza 44, mais eza 44 à mon nez quand même. Nga eza ka fermeture nde muto ekanga matin. Donc ce que vous avez ok, vous avez robe moko, baba ko regarder, ko tana garde robe yango ba mama. Ata vous avez la fête de siko. Mais jour où vous allez inviter la fête moko ya bien place moko liyo vous allez vraiment habiller. Vous avez déjà la robe na ya kitoko. Ya kitoko ba mama. Au lati, au bimi vraiment moi c'est à talon, moi c'est à kilo et voilà. Robe est disponible, naza nango 2. On a moni 44. Naza nango pe na 42. On a la lati eza 44. Moni ezwinga la taille bien, sauf que fermeture ezo karamate. Donc so on a ta 44. On a ta 46 ya moké, oza moké kotoyo, robe ko ça très bien. Koto nyonso eza monene. Donc voilà ma maman, la même bino sous robe oyo. Toujours dans la période de la fête ma maman. Lingo la ta kitoko. Vous avez la élégance, vous avez la couleur. Alors, vous avez la robe oyo. Et ça très kitoko. Peut-être simple, linga la sali suki boye. Après okoki kotia perrique, okoki osala coupe nyonso olingi oyo esepelisaka yo. Omoni eza déjà na broche nango awa. Soki olingi kotia yango mwa collier ya moke, naza na chaînette oyo ya Gucci. Okende bien na robe oyo. Eza na boucle d'oreille nango eza ensemble. Ya Gucci. On l'a tango très bien boyé na boucle d'oreille oyo. Ce que vous savez là. Donc, il est disponible à couleur oyo, doré na rouge, Gucci. Et on l'a tango pena, chaînette yoyo, collier ya Valentino. Il y a mon qui est discret, boucle d'oreille à Valentino. Et puis, la chaînette la médaille. C'est comme ça. Donc, on l'a tango très bien la robe oyo. Ata yo moko ndeko na nga so bimi olati boye. Eza moni eza boye, eza lokola la portefeuille juste, mais eza robe, eza na bouton moko serré awa, mosusu awa. Nga nalati taille 2XL. Moni
ndenge tiki naza nango lisusu na 4XL omoni 2XL ndenge sali donc 4XL soki vraiment oza na bataille 50 52 54 oza na besoin ya elamba moko ya bien otia na garde robe soki fete ozala motu pasi te donc robe oyo c'est très joli. Voilà, taille 2XL. Pour que on peut ceinture, sur le ligne, on vend ces ceintures et on a la latisse sans ceinture pour la sabine, on vraiment dingue zali. Dans ça, on a la couleur oyo ma maman et la couleur rose. Donc bon s'inquiéter, en tout cas moni ato lati ezate ke mupende mona non. Puisque ils ont la tissu na kati et kangi tissu on est na kanya on tient na soka donc voilà c'est très très joli. Voilà ma maman on a lati ils ont 4XL la lati na deux couleurs différentes pour mona on a l'attaqué à orange et ça 2XL mon a une kinga oyo et ça 4XL et pas langa et ça mon nene même si il a fungoli donc awa et ça vraiment pour mon et ça vraiment mon nene donc et serenga tenga pour la lata il faut na kangisa mais ce qui oza na taille kolekanga olatango vraiment kitoko okoki ko déplacer bouton soki mpo oza mokie koleka osepeli nango eza kaka système ya babouton kodéplace babouton soki olingi osere soki mpe olingi oyesa monene odéplace puisque omoni badentelle oyo batisi oyo ya billet ekoki koya peti awa oyesa yango susu vraiment monene donc ndenge nalati boye déjà eza monene epa na nga voilà eza monene epa na nga mpo nalata yango bien il faut nazwa bouton oyo nazongisa yango ti awa nazongisa vraiment ti awa po esala nga bien voilà après ndenge nalobi okolata yango na ensemble oyo couleur oyo okokende na orange okende mpe na rose. Voilà bandeko na nga donc nazongisi bouton natiki yango boye sikoyo robe evanda bandeko na nga barobe bilamba eza ya qualité eza ya kitoko en plus eza robe chemise donc mpona olata yango oza na mindondo te ndenge kaka olataka chemise olati ozwi bouton okangi otie awa makambo nyonso kitoko vraiment ata nga nalobi te robe yango moko ezolobaka nango soki mpe bosepela nango na manche court même modèle même taille 4XL on a lati ou 2XL on a l'attaqué liboso soki olingi yango ya manche court eza possible voilà donc eloko moko échange te sauf que oyo ya manche court manche nango esuki awa et lokola toza na malili manche longue kitoko soki olingi manche court osalinga signe donc toza na deux robes oyo bamama. Maman, il y a plein de bonnes affaires. Tout ça fait la robe oyo. Robe oyo est à tiny. Il y a DG. Comment yango est vraiment discret. Donc, tu as vu quand il a robe yango et voilà. Et à boye tiny. Donc, au moni, pour la tango vraiment na ndenge oyebi taille na yo. Omoni penga mais botala ekoki kofungwama ti boye monene boye eza l'élastique très habillé toujours pour la fête nalati yango na collier ya Gucci ya bleu na boucle d'oreille
eza ensemble osepeli nango eza disponible et puis na prix ya malamu. Donc robe eza boye bamama. Osepeli nango obengi tosali kaka nde tosalaka bandeko na nga. Robe eza bien puisque olata yango na tous les 4 saisons. La saison nyonso été tout ça quand toyebi hiver, printemps, automne. Olata robe oyo vraiment kitoko. Eza mulai na la lata on a talon. Eza taille unique et 46, 48, 50, 52 je pense pour lata robe bien mais donc on a mis et oui bah ce robe oyo kokoka yo ou non. Voilà. Aza nango na couleur oyo. Maloba mayo manga nzenge o matalela mabomo tobonga. Voilà ma maman couleur misusu yango oyo toujours DG. Nzoto pe makanisi mangai. Robe olata na cérémonie nyonso kozala nango ezalaka bien et nalati yango na ensemble oyo ya Valentino. Eza na boucle d'oreille nango eza ya minene te eza voilà ndekolanga yo moko tala beauté ya robe elamba na yo yo moko opesa ngo valeur ya kolata wana likambo ya moto te. Voilà donc olati robe na yo oke nango fete osalo bien batikali mpe na quelque chapeau oyo osepeli nango bengi bamama. Chapeau eza disponible, perruque eza disponible, ensemble il y a collier, médaille na boucle d'oreille yango mpe eza disponible. Ba épingle ya Versace eza disponible. Voilà, toujours taille unique hein? Taille unique, moto nyonso aza na droit ya kolata. Mama nyonso aza na droit olatela mbote yo mobotana ekoki nga ekoka yo ekoka mpe ndeko mosusu. Bobenga bamama tosala kaka nde tosalaka bafete yango oyo atobimi te oza na ndako réveillon ya Noël, réveillon ya bonne année olati robe no boye ndeko na nga. Voilà. Dans l'ensemble oyo bamama ya chemise, la jupe. Voilà, ils appellent toujours habillés. Décembre et janvier, ils appellent la période de la fête. Alors, Olingi, aux habillés, maman, la table malamu. Tu vois que la fête va dépenser ses bélés, tout ça, benga, aux bilamba, non, vraiment, la pris à malamu. Dans un ensemble, oyo, jupe na lati, ils ont 2XL. Je pense, et ils ont 4 tailles. Pour l'instant, 2XL. On a mis tondo ebele te ba mama mais eza kitoko. Donc il faut maraboyer. Pour quitter ça mo, ça dit tondo. On a la lati 2XL. Voilà, so là t'as 2XL, on l'a t'as très bien. Et là t'as fait 3XL. Mais 2XL et coquinga ba mama. Voilà. XLP au gros lata. Très tendance. Kitoko makasi et chemise eza 3XL. Toyebi kaka ba chemise oyo tosepelaka nango ezalaka ya mondiale
nazoboya mpona mwa fond de temps nakangi bouton tina suka te oza pas obligé à okanga te maman. Voilà, c'est comme ça, très habillé. Donc pour ça ne na yo ndenge olinga so olingi okitisi mais kitoko mingi so okangi ne na yo très bien. Ba manche nango eza boye nakangi pété, c'est comme ça. C'est comme ça. 3XL. Jupe 2XL. Blouse 3XL. Ma maman a quoi de bonnes affaires, tendance toujours. Et ça la biso bien ma maman. Moko lati maputa, moko poke na biloko a boye rajeunir yo lisusu maman. Et moko poke na ba robe, na ba jupe, nde na lakisaki na eloko a likolo. Donc to changeaka po et ça la biso bien bande konanga. Et to me sepeli ça. Ceux qui vraiment ont l'opportunité, me sepeli ça de konanga, mi linga. Et voilà, Babylon Moussous, les actes font en fête, donc il y a un peu d'église, ils appellent bien, et aux autres qui ne recommandent pas Nzambo, que nous bon de là, au lati pe kitoko, talo, malamu, au lati kitoko. Donc on a pas occasion de sur la maman. Voilà, c'est ça. Je peux au tissu nango vraiment kitoko, hein. Ils ont très très bien. Ici kitoko omoni oyo eza attaché boye donc ba bretelle oyo nde esimbi jupe na biso nga nasepeli nango mingi ba mama ebongo ndeko nanga so osepeli nango ata osomba te tia commentaire e ozala malamu mingi. Oui, ma maman a quoi de bonnes affaires. Tous appels ensemble Oyo. Il y a Y-3, Adidas. Donc voilà, Y-3. Ils sont vraiment discret. C'est très joli. C'est pas dans mingi. Dans la 3XL, nous avons 4XL. Voilà ma maman, 3XL nanga, bon mon ndenge sali. Pantalon, ils ont ma colominene. Donc, au là, tu mon agnon, solingi, nga la tinanga li papa pour na zanandaku. Et voilà, juste pour la présenter bino, et zana onango. Donc, voilà, au kangango, solingi au kanga. C'est comme ça. 3XL, au nga la lati. Et au monde de zwinga awa, na niveau à mi pende, et tiki moi mouke, mais pour nga 3XL. Elle, vraiment, taille bien pour l'anga. Au moni. Donc, voilà. Et dans la casquette, il y a toujours Y-3. Voilà, bande de kolanga. C'est très joli. Ils ont un peu compliqué, et ça très bien. Donc, soit au kangi, ou bien au fongoli, na t-shirt. Mais pour l'instant, t-shirt, ils sont disponibles. Oyo, ils ont mais ce qui vous s'appelle nango, n'a pas commander. Et voilà, pour l'instant, nous avons kaka. Soit au vie ensemble, il y a momoko, il y a veste na pantalon. Tissu nango, ils ont boya. Ils ont il y a nylon te au ben dans la tête, ça tissu normal, mais awa, ils ont élastique, nassé. Ils ont élastique. Au moni. Donc, ceux qui ont atta, on est kolekanga, on l'attend bien, ceux qui ont nassé nanga, 2XLP, on l'attend très bien de kolanga. Donc, ensemble, au koiko sombe ensemble, ya momoko, ceux qui peuvent se peler, aux casquettes, ils sont disponibles. Ensemble, hein, ils ont pris moko, casquette P, ils ont pris non. Voilà la famille. Voilà deux poches.
Mali les a. Donc, babilo quoi hiver, les a vraiment so lingo la élégante, chic. Na hiver, ola ta bien, coin de bonnes affaires les alliés bande kolanga. Toza na ba bilamba mususu collection ya kala. Toza na ba pièces o ezana no. Ce qui se peine lamba a te mission et c'est les cas vraiment so kutani ko hésité au salinga capture d'écran. Puisque na ba numéro et na oyebate puisque l'émission est à moins belé au salinga kaka capture d'écran ce qui est l'ambezali na oyebisayo et to sololi to salika kande to salaka ndeko na on pesinga confiance te ko hésiter te kombolanga Belinda chaîne Belinda Benz TV na chaîne na biso to za na ba rubrique ebelé il y a motivation dans la cuisine, entretien de la maison et coin de bonnes affaires. La rubrique vraiment est belé, ce que l'ingaka kolata, ko hésité, ba maputa, ba jupe, ba biloko ya saison nyonso, ya ba jeune maman lokolanga, ya ba yaya, oyo pe baza kolekanga, en tout cas, on se retrouver kolamba tozali, tozoye kola biso nyonso, kobongisa. Toza wana ba maman, toye kolaka toujours biso nyonso. Alors ko éviter te ko s'abonner na chaîne Belinda Benz TV. Coin de bonnes affaires, eza chaîne te mais eza ka rubrique na kata chaîne na biso. Donc ceux qui ont lukanga osombelamba pour faire sa conseil tout ça, chaîne ezali Belinda Benz TV. Voilà bande kolanga ensemble eza kitoko. Quantité limitée toujours bande kolanga. Ndako eza muke, toza la boutique à la maison donc ma quantité vraiment ezalaka très limitée. Ata ensemble yo quantité eza limitée mais oh déjà eza yanga ndeko. Na on a tango peka lelo na poko yo na beta moto. La famille Oyo eza collection elekaki. Naza na robe Oyo. Quand on est dans le bac, qui est mise à côté, je pense qu'il y a un décolanga a joué contre-temps pour à bengi du sous-souté. Donc, eza taille 44. Nga et au kokate, à partir il y a robe eza na kati. Eza mke. Robe yo eza moni eza déjà tissu Oyo na voile Oyo. Et les colonnes nango ezaboué. Ainsi, na présentant on a ba numéro, na ba émission mususu moyen na mekezate. Oyo eza ya likolo. Manche nango maboko ezaboué puisque eza taille 44. Donc le la robe na lata qui a liboso ba taille 44. C'est très joli. Ba pierre nango ba tie ya likolo vraiment eza kitoko. Très habillé. Voilà. Benga ndekolanga ozwa ba bilamba ya ba pièce unique ya ba nini haute gamme vraiment ba bilamba oyo latango et oza vraiment voilà, oza à l'aise. C'est très joli. Eza mulai ti na senga la ti talon mais bote ande les autres traîner. Donc c'est beaucoup plus pour la cérémonie, sur la fête, tout ça. Voilà. Bien pour la liputa est à 2 mètres. Et dans la singa, il faut balusa bien. Voilà. Il y a un abisso. Il y a basi à kilo. Ma maman béton. Il y a un de kolanga. Yo moko zomona déjà occasion ni nokola taliba ya boye. Voilà la famille. Ipalanga eleki moi monene. Eza monene, eza pe na ba valeur. Voilà bandeko moni. Moni pe awa. Kutama peka. Donc ipalanga eza monene. Mais la cola tango très bien dans la tiboué.
oyo eza bafeuille ya batisi babakisi likolo ya tissu oyo ya bleu. Donc voilà, bomona côté de voilà ma maman béton. Voilà. Et puis so na omeka mabaya mingi na tiaka gain te ma maman. Ma maman comme des garçons. Voilà. Toza na robe oyo ya comme des garçons, naza na modèle oyo moko etikali na ba commande oyo bandeko ba sengaki. Naza na robe oyo ezalaka vraiment kitoko, ba mama mingi ba lukaka yango. Naza nango moko ndeko na nga, soki osepeli nango benganga. Robe oyo eza disponible une pièce seulement. Et voilà, namoni tosuki awa bandeko nanga nakaisaki na ozwa mwa courage ebele mpona lakisa ba collection eselekaki me namoni mpona lelo tosuki awa. Bobenganga soki bozwi nga te botikeli nga message mpo naza toujours na mode matanga, naza vraiment na matanga me nalobaki toyebi kaka mboka oyo, donc il faut kosala. Et voilà, soki bozwi nga te botikeli nga message na orappele tout de suite. Soki mpe bozwi nga tosolola tosala kaka nde tosala bandeko na nga. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya naotia maboko na poche mpona lakisa bino quand même beauté ya elamba oyo ya modèle oyo nga nalinga yango mingi vraiment. Olati ata oza na bakoko baza, ata oza na babokilo eza te matisa kitisa bongisa, mais maman tu vois pas, non, oza vraiment à l'aise okosala mosala nyonso ozoyamba bapaya na ndako ki ozongi. En tout cas ezala bien ba comme des garçons. Voilà bandeko na nga nde nalobaki tosalaka nde tosalaka, bopesanga confiance bandeko nanu bopesinga confiance te, bopesanga confiance bozala déçu te. Babilamba ya coin de bonnes affaires vraiment nasalaka effort mikolo nyonso par la grâce de Dieu koluka ko améliorer o bino bandeko na nga bosepela. Ba qualité ya kitoko, ba modèle ya kitoko, finition kitoko, couture ya kitoko et ba garniture pe ya kitoko ke soki olati elamba oyoka soni te. Olati elamba vraiment oyo ko mettre yo en valeur. Ba prêt à porter pe ezali olingaka no maputa te, toza na ba robe, naza na ba ensemble mosusu ya ba jupe na ba chemise, quelques pièces eza na disponible. Voilà bandeko nanga, Nzambe apambola pe abatela biso nyonso par sa grâce. Tokutani mbala nsima mpona ba émission mosusu, ba collection ya décembre na esilite. Soki Nzambe apermettre na oya lisusu mpona présenter bino ba collection oyo na recevoir bientôt. Merci.